Bonjour. Bonjour. Bonjour, Francis, pour le 30. Vous allez me papa qui il a fait la derby. La derby parce que avant, ça dit problème, ils allaient personnel. Ils allaient la derby parce que ils ont rencontré ma anti-valeur. yango na bengi mpona pesa yo dossier ya ndeko oyo abengami na nkombo ya Johnson Keto, le garant de la nation oyo azali na magazine na Londres kuna. Nazali na grande sœur na ngai moko awa na derby nkombo na ye Pauline Ikambo. Ayaki esika na ngai mpo tosala carte consulaire. Nga na yebisi sœur wana nga 8 ans na ngai na mosala depuis na ndenge nikolekaki na sitaki mosanga passeport na ambassade. Makambo ya ambassade bakongole eza mpe na mpasi, même kozonga na telefone, même baprogramme na bango eza mpe na mpasi. Alors sere ayebisinga ke te atalaka na Olix TV. Johnson Keto alobaki ke bango bazali bato oyo ya média oyo basalisaka bandeko congolais soki oza na problème ya carte consulaire, passeport ou visa, okoki kocontacte bango, otini mbongo na yo na badocument basali yo makambo nyonso tu na mondeke te. Na Olix TV ngaka lelo ezali ndenge wana problème ezali te. Ngai na Johnson Keto tozali bacamarade na Facebook, na contacte Johnson Keto atindeli ngai nazwi numéro na ye, nabengi ye na explike problème. alobi problème ezali bisala bango bazali kosala, apesinga bacondition na ye. alobi te carte consulaire ezali na valeur ya 80 livres, 20 livres bafutaka bafie moko na ambassade kuna, puis ye transport na ye kaka 30 livres. Alors biso tosali ngai bon tokola azali ndeko congolais azali kosunga tokosala boye totielaki ye 80 livres, totieli ye 20 livres alobaki bafie ambassade, et puis au lieu de 30 livres totieli ye 50 livres. Donc total en mbongo topesaki neti 150 livres. Mais mingi nazali kobenga yo ezali mawa mingi, bandeko na tv bazali kobimisa image ya basantu, bazali kozala bapemene ya bapaster alingi neti bapaster ekosi, mais bazali na bizaleli oyo ezali kolakisa te bazali bato vraiment oyo ya valeur na nini. yango mona bengi mpo yo ozobunda koto banti valeur. totindela papa wana mbongo Johnson Keto mbongo. Heureusement nazwi problème makasi na sœur na ngai te parce que tokinauti na mbongo tozalaka na sœur totie mbongo na banke apesaki biso na setada, et puis totie badocument na adresse ya ndako na ye apesaki biso totie yango moni sœur akanisaki te kekambo na lia mbongo wana siko te na ngai aza na problème na sœur na bengiseli nga quand même relation. À partir ya wana soki nabengi na telefone ayambaka lisusu telefone na ngai te, soki na changer numéro ya telefone na utilize telefone na ngai contrat na yezwie oyo nakorapele yo oyo naza kokumba depuis mai 2015 lelo tozokokisa so tokomi na mai 2016 awa ekosala une année atima nazala nga na bainformation na ye mpo bato bazalaka pembeni na ye baza mpe bato na nga nayebi kazalaka na salon Carlos Masamba na Clapton. natindeli eza maloba oyo ayebake mingi na lobaki na ye ke azongisa badokima atika na ngungu, na lokola azali na respect te, lokola azali orgueilleux, naza kotindela ye maloba mwasi na ye na bantourage na ye na bakamarade na ye bayebake mbongo motu wana azalaka nango ezalaka mbongo ya motoki na ye te, ezali mbongo ya escroquerie. na minute oyo azongisela ngai 150 topesaki ye na badokima mpo asali mosala moko te. na bande lisusu azongisela ngai 150 topesaki ye na badokima moko ezali ya sere na ngai Pauline Ikambo, pauvre mwasi oyo abisi 150 na ye mpo basala ye carte consulaire. Johnson Keto ali yango bato bayebi Dani Lukombo, Pauline wana azali grande sœur ya Dani Lukombo. olobaki makambo ya papa Molière toke na suka yango omoni ke na bandi na paster problème 34 kopesa o dossier monsieur papa Molière natikeli 30 jours soki acontacte ngai te azongisa mbongo ya pauvre femme na ocontacte sikoyo papa Molière na Kinshasa po ezali likambo ya mbongo te, nazali na problème personnel contre ye te, mais azali nde anti valeur batika kobana batv
bazali banti valeur bango bali kabila lungwa na bisanili yo ndeko bango bakomisa Congo na asir na suki wana na koloba mingi te na fiki mutu te na lakisi kaka bafe Johnson Keto aza anti valeur mwasi na ye na bana epi na batina ye nyonso ayebisa azongisa mongo na suki wana papa nanga